Abi Abraham nazo reprocher mon konzabino amboka. Penzamba ota isanga ke atikiye. Na minute a lâché chef de l'État. Osomona a lâché vu que ba reproche ya li ba reproche ngo vu kazo ko engager nation mais ça le savon na ba maloba na ye. OK. Tolo bela vie. OK. Na lobaka na ba message 2016-17 na Congo opposition ezate. Tolo bela vie. Mais maloba na ye o azo bimisa azo ko yeba te kazo ko engager toute une nation. C'est que na ba discours na ba maloba monsieur l'Obama pe en secret biso to yebité. C'est là même ba malin za ba so ko reprocher ye na yango. Tolo bela vie. Seigneur binanga Abraham na kati ya Congo na bokonzi ya ko diriger mutonga na tinda kana chaka azana bokonzi ti lelo madike sa kufa. Et là qui Joseph Kasavubu. Papa Kasavubu. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com. Voilà. Merci fidèle internaute Bozolanda Bisso sur Tolo Belavie. Abonnez-vous massivement sur Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse encore et toujours. Tozalarabiso Kaka. Merci na le père Papi Gain Tolo Belavie. Washington 4 fois prêtre grand état d'Amérique. Maître Chourambo Malembatable. Na moni bongo kukunyo mwaka El Chanto de Kimbanseke. Pourquoi pas président Edo Katanga. Mambote na batonya Sobozola Ndangai. Tozana prophète Abraham Kasongo. Et où melie Nasir. Tansu bobo sani mais à travers ba image na ba rappel. Bon comprendre Jesus parce que azaki na suki metomoni akati suki to solo là parce que le to solo prophète boni non madame ça va oui ça va na pesi mbote na CP suko molana na occasion zamba pesi biso na profiter pe na pesa mbote na ba auditeur nyos voilà o ba ko occasion na ba internaute et tout donc nzamba lola apambola bango donc toza lisusu donc nzamba telemisi biso abimisi biso lisusu et je pense attends. J'espère 6 ans ou 7 ans. Oui, depuis 2017. 2017. Sous 4 voilà. 2017. C'est ça. Donc, depuis wana omoni, d'abord, on a zokoumi sans Nzambe. Nzambo a mettre en circonstance. Oui, à Batelibiso, il y a des fois, on a d'abord le kumu. Nzambo a apprécié vraiment Jésus Christo. Depuis wana, à Monisibiso le sus. C'est ça. Nzamba ebele pe bakabwanaki, ba monanité. Donc ça me fait mériter reconnaissance wana. OK. Effectivement donc depuis temps wana ça va permettre les sous à fongola munoko parce que na lobaka chaque fois que na telemaka pe na fongola munoko ka soki nzamba lo la bina fongola munoko nde na fongoli munoko. OK. Alors na message à Souka soit avant dernier message tant au bandano d'émission en 2017 au banda ko pesa toujours ba message que président Fatine akoleka yene arozala élu na ba élection et toi qui komona que président Fati alekaki est-ce que olia kambon ya IDPS to oyebaki makambo ne kozala ou soit ezaki nini mais quand ko éclaircir bato parce que tant on pesa message to komona que président Fati alekaki président et obata makina yo lelo susu et on tonga to tunana yo nan olia kambon ya IDPS to oyebaki na oma solo ngonde ezalaki jango to ndengini. Toutefois c'est ça. Nathaniel Stolekisaki tango tozo ko averti de la part de Dieu nganaza motindami étant que prophète en Nzambe naza munoko ya Nzambe. C'est-à-dire na bandaki koloba makambo oyo e bandaki ko uta de la part du Seigneur. OK. Bible zo koloba eke baye baka prophète na ba accomplissement. Je crois ba doute ezalaki bato belé pe baboya ki yango mais lelo tomoni déjà ba accomplissement parce que toujours que déjà na fait ya ba mandat na ote ko sala alors banda ko loba eke na tango nazo pesa message que nazo ko mona bokonzi na IDPS tango na pesa message na loba eke Kabila zo kende nazo ko mona fait c'est que nzamba zo telemisa ye effectivement question banda ko tuno bi ba lesi yo mbongo te ozali mambo moko ya IDPS ça na banda otuno ngo depuis oui c'est ça ngala isaki ngaza mutabandundu précisément na muyaka na sala pe no politique te na consulta pe bato wana te na fréquenta pe bango te to kutana pe te donc les longs ndenge to banda les sous des missions na bimi les sous
bao baza na bonne mémoire bakoki komona nde tukoloba na na style na tikaki ba sacrifice yaki ya makasi et sikoyo je crois que na bimi ndenge na ndo ya mingi pe na nzambala ba nzambala ndenge recommandation ezalaki donc ngongo oyo eko interpeller batu mususu. Donc c'est que na bandai ko loba makambo bandai ko uta epai ya nzambe na kini mutu idepes na la kini politicien mais na bandai ko loba makambo bandai ko uta epai na nzambe ke bokonziza na idepes et puis na mona kabila zo kende na zo ko mona kenzamba zo ko tia fachi étant que mon konzo a ko diriger donc tout monde qui peut pas accomplir maintenant. Oui. Oui. Alors message par rapport au message et yaka au travail ka aux prophètes, aux travaillés selon Nzamba zotindela yo. Après avoir kosa la séparation, FCC na cache bakabwani. Ezalaki message ya Nzambe, basala ki on a bon Nzambe to basala ki na kimusuni selon posa ya pepe ke bakabwana étant que prophète homme de Dieu. Bon, nata on a repéré un message na 2016-2017. Na lobaki Nzamba lobi abwaki Kabila na gouvernement na nyonso. Nzamba registra ki bango. Et tant qu'on a établi aponaki Félix Tshisekedi le col a remplacé ya Kabila. Batu o Nzamba bwakaki nde Félix Tshisekedi akendaki kozwa susu bango pour akoka ko s'associer na bango pour akoka ko sala gouvernement na ye. Mais parce que bon ba travailler qui pendant 18 ans ba ki terrain bien. Il fallait travailler na bango. Mon konzambo ka Félix Tshisekedi tango azubo konzi a remplacé à Koko Sangana bon pour y na majorité na parlement mais azo Sangana bato Nzamba registre qui par rapport à question na yo e ko gai ko évoluer parce que yo zo kende ko kendo Sangana bato Nzambe a rejeté qui même si ko to ko na ba union sacré quelque ba tête ya o ba travailler na gouvernement la Kabila Bali ozo mona makambo ko gai ko simba na totalité parce que yo zo zo bato oyo Nzambe abwaki c'est ça to bande ko loba ke na mboka na biso okomona ba dirigeant na biso ba consulta ka Nzambe tie bayoka ka pe Nzambe tie ba bosani ke na kati ya mboka oyo Congo eza na promesse Nzambe pe Nzambe za na sentinelle na ye acha o to benga profondeur ben Ezekiel ke na ko tia sentinelle na maison d'Israël. OK. Oya kobanda ko éveiller likolo ya mboka tellement ba konzwa yo katena lobaka loko ana depuis 2015 2016 17 ba yo kaka Nzambe te ba consulta ka pe Nzambe te ndo mo ba kenda ko ya na kati ya berre po yo zo kende ko s'associer na bato Nzamba bwaki. OK. Nde omoni raison na yango esimba kitena nde ba kende ko kamwana. Mutu mwa komela ngai e akotombe pe to tourner sur be mission te par rapport à ndenge Nzamba pesa au message aux alanans en coulisses. Nini la kisaki ke FCC to Kabila Nzamba bwaka kibango nini la kisaki to nini la kisaka ngana za prophète Nzambe naza munoko Nzambe c'est-à-dire que Nzambe ayebi le passé ayebi le présent ayebi futur donc prophète azoko ya koloba makambo yo esenge eya kokokisa moyo ko salama na avenir. Donc makambo ngana lobaki yali ba révélation makambo Nzambe azoko loba na ngato azoko talisanga parce que ye muta établi nga lokola munoko na ye lokola lisu na ye komona eke bokonza Kabila sili ezali ba pratique la cérémonie na ngambo côté tant que prophète c'est-à-dire que Nzambe nda azopesa ngai ba révélation na Nzambe nde muta otianga maloba o na wiko loba pe plus tard batu baboyaki bamona ngo eke kokokisama c'est-à-dire que sont des révélations de la part de Dieu, c'est ça. OK, merci Navi nanga Abdul Panzu Sivina c'est vraiment bodot et motema ma mère Claire Mvela bambote no place bozali. Étant que homme de Dieu, nini ozomona par rapport à ndenge président Fachi azana pouvoir o esimbi na opezo simbate na miso molimo. Bon, je crois que autozolo bena nous a un peu moins introduction pour na ko talisa que tolobela ka makambo oyo voilà na 2016 2017 tout le monde peut ba accomplissement na yango comme singa na telemaka na yaka koloba kaka soki Nzamba lobi na nga telema kende koloba nde na ye koloba na minute oyo na bimi lokola na esko na message il y a temps oyo. OK. Parce que 2016 2017 toloba to moni Kabila alongo nde Nzamba décidaki to mona y remplacer ya Konzambo ka Félix Tshisekedi et depuis temps wana 2017 nde na moment o Nzamba eko bimisanga
Donc c'est que na yesu qu'on a message ya sika. Pourquoi? Parce que tout ça déjà na période moko électorale. OK. Batu nyonso makanisi zo tambola. Fallait ki sentinelle o nzamba cha. Liswa nzambe munoko nzambe aya lisusu pona kopesa précision nini oyo ekosalama nde raison ngana bimeli. Voilà. Makambo ezali bokoma ndenge ezalaka numéro prophète pesa numéro 090 934 20 42 na répéter lisusu wana oki kobenga nga wana numéro na nga moko eza pe na WhatsApp. OK. 090 934 20 42. Okoki kobenga nga okozwa nga moko nazalaka na secrétaire te lobaki parfois nazala na temps prière pour nazalaka na ba temps ya prière na journée comme na kati ya butu mais okozwa nga pe soki enregistrer nga okota na WhatsApp tokoki kosola na même numéro eza na WhatsApp wana numéro ya nga moko na osala la téléphone eza ya nga moko secrétaire ya mba pe so wa condition te direct ko tuti nga moko c'est ça. Alors to koti ce qu'on a makambo ngo vraiment parce que prophète étant que homme de Dieu liswa nzambe azana makambo ya koluba. Alors yango lelo to yambie lisusu pour que apesa message yango oyo nzambe atalisi. Prophète Abraham Kasongo message nini oye nango vraiment au peuple de Dieu to ba congolais ba congomani bazozela ba yoka o eza penza message ya kilo pona mboka na biso RDC. Merci beaucoup. Ndenge na uta ikolobake depuis 2017. C'est-à-dire nazalaka na sentiment te pe na lobaka ke prophétie ezalaka na débatté. Prophétie ba yebaka ke eutie pa nzambe kaka na accomplissement. Na osenga pe na ba auditeur so bakolanda débé à la prophétie. Depuis 2017, munoko ekangama kinzamba zo bana Ezekiel na kofongoloka munoko. Soki ngamo konzambe na lingi oloba de ma part, c'est-à-dire mosakola za na ba ainsi dit l'Éternel. Nzamba eko fongola Ezekiel munoko so nzamba lingi kofongola quel que soit dire. Donc en 2017, nzamba kangaki munoko to si émission. Alors 2023 na bimili susu. Message wa makasi bo simbanga bien. Nazana message ya nation tant que sentinelle onzamba établi pona la nation. Na lobaka makambu oyo ekenda kokisa ma sentiment na sala ngoti. OK. Kobima onga na bimeli tozana période ya élection. Premier message nanga nazo pesa si élection tozo mona bazali 26 ou 25 candidats. Alors ngana ye de la part de Dieu Nathaniel so oyo natikala ki na sa makolo nzambe. Nzamba za kolobalanga ke alobi élection oyo tozokena yango d'abord nazo confirmer que élection ekosalama élection ezali mais batu ba lobi élection ezate kita naza prophète. OK. Na ye nazo pesa message soki koki semde bakoyeba ke prophète wana auta ke pa nzambe de na loba bible zo ba ke on connaît prophète na ba accomplissement c'est ça. Na 2017 ans tosa ba émission na yo na yo moko na ba auditeur na pesa ka numéro na laki menacé ba benga ka ba traiter nga la bandenge tout mais il y avait d'autres personnes ba ko se repentir après que non prophète makambo ko loba to moni ba accomplissement na yango. Donc élection d'abord on a eza dans l'élection ezali na décembre élection ezali ya mibale nini na ekoloba après élection nzamba zokoya kotinda ngana loba eke mutu oyo akobima na élection oyo nzamba zokopesa 2 mandats et place ya mokonza mboka Félix Tshisekedi donc ako réélire ye lisusu yeka muta ko leka lisusu donc bamata bakita sur ma période de 2016-2017 quand on a koloba on a lobé que nzamba hotel sanga parti IDPS nzamba hotel sanga na Congo opposition opposant à l'aïka moko Etienne Tshisekedi ya Mulumba o menasa kinga na ba question na yo o lobi non prophète na moni yo za envoyé ya IDPS na moni yo lembo na senga adam tabandu ngamu yaka na loba makambo de la part de Dieu et to bandai ko kendo mona ba accomplissement na yango. Donc nzamba zoko réélire chef de l'État Félix Tshisekedi bamata bakita azana 2 mandats pe makamona lobaka yango depuis 2016-17 mais ko sala ka rappel ko s'appuyer nango. OK. Nzamba opesa 2 mandats donc yango nde ba message oyo na esko ko pesa confirmation ko tia à l'aise na pensa ba toi ko tambusa makanisi ba mona eke prophète aye
pour na sa précision confirmation que ba mataba kita kozala réélu et puis attend 2 mandats donc deuxième mandat au ezali yaye c'est ça premier message angwala. Alors toke kaka na ba sous question ya message oyo au possible est-ce que oza ser penza que batunde bazotala parce que peuple mingi bazolela dollar emati makambo ezo simba te makambo eza bato basala bazofutama na pasi est-ce que pona nini kaka nzambe apesa yo message que a confirmé que moto oyo alekaki peuple misusu basepeli na ete aleka lisusu est-ce que mona te que non bato bazoluka toujours okotsa toujours peuple na misère pona nini te osengaki na nzambe na yo alekisa moto mususu ka président Félix Tshisekedi. Je crois que ngana ye nazolobela oyo nzambe alobi nazwaka peta ya kobondela nzambe par rapport ndenge koyoka peuple azolela mais nzambe a décidé asala oyo yalingi biso basali toyaka ko supplier nzambe parfois ko changer penser nzambe na supplication mais soki nzambe atikali catégorie asala ko eza volonté na ye céleste. C'est-à-dire Dieu lui-même, il sait le pourquoi a réélu rien, a payé 2 mandats. Ok. Malgré ma plainte. Biso ni on se tourne à besoin tout le monde a changement. Biso on se tourne à besoin tout le monde a pour la battre ici là. Tous les amitiés mama bangati. Zamba établi biso na kati ya mboka po et que tout pour ko bonde la kamakamu changer. Maintenant on a bimi boye ko confirmer qu'on a 2 mandats c'est que yemo konzambe a décidé à la bongo. Et bien le bon passage biblique que le babi que parfois les malheurs est bon. Yemo konzambe azo mona ba malheur oyo mais azo permettre na muto batu bazo lela ndengo lobi dollar banzela kolia ba condition ba condition mususu ofandi bomo ozo komona journée ndenge lekeli ozuya kolia te moyi banzele zate embouteillage okoma na kutu mulunge ngungi donc otali vraiment que eza en faire Tony. Oui tous ces appétents encore citoyens mais yemo nzambe a décidé que apesa 2 mandats. C'est ça que c'est qu'il y a un bimi pour te confirmer malgré que la peuple ne n'a pas passé parfois les malheurs et bon Dieu lui-même s'est arrangé des choses. Avant de côté un deuxième message nini au peuple bako sala pour basa la convaincu vraiment que ba sepela toujours na président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo. Non, je dois convaincre bango nani. Le col message est outil de la part de Dieu. Je crois que gouvernement to mokonzamboka yazalaka na part na ye onzamba lobelaka. OK. Tozu opposition pe zalaka na part na yango onzamba lobelaka. Voilà. Tozu peuple azalaka na part na ye onzambe alobelaka. Peuple azo se plaindre nzamba so mona ndena bi parfois les malais est bon. Bon, ouais. Donc c'est que nzambe lokola sala ke loko ya mabete ye moko nzambe a décidé côté misaka ka fachi Félix Tshisekedi tant que mokonzamboka au peuple azoko lela azoko se plaindre donc c'est que peuple azamutu oyo ya kotika la sikoyo kotala volonté nzambe o ya lingi o ya zo sala donc peuple a commis ko mutu ya ko accepter ko to ça parce nzambe o ya sala ka ya mabeza la kate. OK. Na pas ya peuple azaka mutu ko to ça parce que message ya peuple pezali. So mona a to lobela nanu likambi ya élection to lobela nanu deuxième mandat to lobela mokonzamboka Félix Tshisekedi nzamba pesier 2 mandats. Alors tant que peuple azoko lela lorsque koto penzambe atindika mutu o peuple azoko se plaindre donc peuple aza o moko ya ko to ça o nzambe azako décider c'est ça. Alors tous les cas on a deuxième message bozolanda toujours soza pour ça au solana prophète contacter na numéro na opesa kezana soki sikonde okoti benga biso na numéro ezana to lobela vite opesa numéro prophète mais na suka pe a opesa numéro na e ba réseaux sociaux na e nyonso. Alors deuxième message ezani prophète Abraham. Bon deuxième message to lobeli kambo élection eza to lobeli ke nzamba zoloba eke fachaza na 2 mandats ba mata ba kita quel que soit comment. Alors deuxième message est lié que nzamba za ko reprocher mokonzamboka donc toujours comme on a reproche ya nzambe et place ya mokonzamboka. OK. Nzamba soko reprocher mokonzamboka azo reprocher par rapport ya nini parce que inda linga zala wana soit reprocher sous nani et puis reproche wana nzamba soko lobake ye azana malobo ezoko engager nation
wana nzambe to mokonza nzambe ndazo lobe pas mokonza mboka reproche à nzambe ali nini mokonza mboka yeba ke azana maloba o ezo ko engager nation. OK. Donc c'est que maloba na ye mususu oyoyo alobaka to azoloba azoyeba te ke ezo ko engager nation. Donc, par exemple, un discours. Nzambe azali ko reprocher. OK. Exemple ndenge to monaki ba relation musa kende ko sa na ba Kagame, ba relation musa kende ko sa ba Museveni wana. Et d'autres paroles ou asoko bimisa nzamba obike faye ba ke maloba ne soko engager toute une nation. OK. Alors nzamba soko reprocher koloba eke na maloba na ye azoko engager nation, c'est engager nation na maloba na ndenge ya malam, mais ye azolo maloba zo bateka azoko engager nation, donc maloba wana loko azoko engager nation na ndenge ya malam te ba malem musupe ezoko. OK. Même akila ya peuple congolais mususu ezo sopana nzamba retourna ngo epa ene. Pourquoi? Parce que azoko bateke azoko engager nation de ba reproche wana. Et discours nini au penza président Félix faut appeler ça parce que ndenge to le par exemple nako kota na moi point moko par exemple ko maloba ya ba nyamulenge to za bandeko na biso tutu bato basilika ke ko zape parmi ba discours wana ne obi ko sangana na ba Kagame wana ko zape parmi. Donc tant nzamba zo lobela ke azoko reprocher ye apesi bokonzi. Mais maloba na ye o azo bimisa azo ko yeba te azo ko engager toute une nation. C'est que na ba discours na ba maloba monsieur lobama pe en secret biso to yebité. C'est là même ba malin nzamba zo ko reprocher ye na yango. Osomo na ba sabanya mulenge ou pas na kena ba détail à chaque discours te. C'est que nzamba zo ko reprocher ye alobi ke maloba o ye azoko bimisa azoko yeba te azoko engager toute une nation donc oki ko engager nation na ndenge malamu tout comme pe ozoko kende ko maloba mususu ba alliance mususu ba relation mususu na bato mususu yeba te ko engager nation mais na ndenge mabe malere bandi ko reproche ça voilà. Sikoyo est-ce que message ko zala oko pesa discours nini to maloba nini akolobaka to ba contrôler ka maloba chef de l'état va loba ou comment c'est-à-dire que tant biso to bimeli boye tozolinga toloba na mokonzi ya mboka ke mboko eza na promesse ya nzambe donc il faut plus mingi azala na ba prophète oyo bazoyoka nzambe ba pese directive so na kati ya bible tozokomona ba toujours travailler ko diriger peuple nzambe to ndo to benga Israël ay peuple nzambe au moins tous les rois na entourage il y avait des prophètes balé ko parler de la part de Dieu. Somona na tango ngi okende ko s'engager relation to alliance na pays moko boy voisin. Donc il faut basakoli o bazali nzamba tie ya mboka ba consulta kanzambe nde eloko na lobaka depuis 2016-17 que ba konzina biso ba dirigeant na biso ba consulta kanzambe te ba yoka ka pe nzambe te po ba yebi nini ke na ba Congo ba sa nzambe so akoma na bango ya lokuta ba prophète ba sala kana bango lususu ya vrai te osomona pe même soko za entourage ne bazali na culture ya ko consulta kanzambe te ko yoka kate nde ngono moni bazoko tambula selon bango sans la révélation dans on mozo ko memaka ba conséquences sur ba reproche ezali siko ba prophète tout ba sala nzambe tout baza tout autour ya président Fachi bazo sunga été bon omoni na kati ya mboka na biso basali bazali mais tokoloba eke il faut qu'il y aura des hommes que Dieu a établis pour la mission songolo na kati ya mboka na ta onenga na bimi boy. Depuis 2016-17, na lobaka makambo ezoke na okokisama. C'est-à-dire que naza o moko Dieu m'a établi même pour na reproche nzambe ndenge sali alobi na ngani. Abi Abraham nazo reprocher mon konzabino ya mboka. Penza mbota isangai ke atikiye. Na mbitoko a lâché chef de l'état. Osomona a lâché ye vi ke ba reproche ya li ba reproche yango vi kazo ko engager nation mais sans le savoir na ba maloba na ye. Somola si ko tanga na otu na nzambe ke o lâcher ozo PC deuxième mandat a lâcher abandonner mazo PC sous o PC deuxième mandat place ozo troubler ngezani c'est né apesi nga pe formule bi Abraham il faut à se repentir osomona abenga basali na nga se repentir na kati ya basali nzambe azoko ba Abraham yo zala wana so ya oyeba ndenge nini ke yo fozala wana to oyeba ndenge nini voilà parce que tant on pesa message ba 2017 on le qui sa message c'est ça. Azali na maison civile, azali na service union, soit habilité.
osomona bakoki kolanda ba message ya kala ba archive bakoya komona que non cet homme il est vraiment établi de la part de Dieu donc zamba tie biso poto za pembe na ye poto ebisaka ye par rapport à question na yo aye ba discours nini aye ba nini na wikolo ba nani akoki kokende kosala na ye relation alliance pays nini o wikolo kende po nzambe ayebi ya mabena malamu na o ebombama c'est qu'une manque d'entourage na ye ba serviteur bazali mais des hommes que Dieu a établi à l'époque na gouvernement na ye osomona alors pour y aller bazana ba service tout habilité oyo ke bazolandela ba mission tout ça la tout oui ba ko sala ba rappel na mutu a wuti wapi makambo azokoloba. Or que pays oyo eza pays moko prophétique, eza la promesse en Nzambe. Jamais chef de l'État oyi kotamsa mboka o sans ko consulta kanzambe, sans ko yoka kanzambe, oko kouya na ba embuscade, oko kouya na ba piège parce que notre pays ezali beaucoup plus combattu, recherché na ténèbres et puis na entourage, il faut qu'on consulte Nzambe. Mais ce qu'on peut consulter Nzambe tant que ba sakoli, ba sali ba zebele, il y a des faux, il y a aussi des vrais. Au ce monde. Alors pour connaître des vrais, ba kana ba complicitement ponga ba tout ananga ba kutananga ezali kaka ba service eza habité ba kolanda ba archive kala et mission na likisaka makambo na lobaka nde pala so ipe nzamba permettre poto kutana chef de l'état fo nzambe a permettre ye moko zomona nde akokiko kutanisa biso ne pe lokola établi nga na mboka lokola bina ngoza sentinelle za liswa munoko nanga nde cela ko rendre service pour ne pas ko sala o ya lingi mais asala ka selon o nzambe alingi nzamba zoloba ke abwaki ye a reprocher mais kola lobi que à ça la repentance na sia makola basana nzambe compris ngamona zawana e bongo to sambela pona ye po boyoka ni wana na nzambe ezo na début ya mandature na ye atambula ki na nzambe alangi na protection nzambe mais au fur et à mesure na marche na ye nzambe eko bwaka ye po ba reprocher alaki. OK, tokende siko na troisième message na été ce message à Souka ou comment? Oui. Bon, message à Souka, nazo ko lobela sur opposition. OK. Na lobaka na ba message 2016-17 na Congo opposition ezate. Oh, bon opposition ezate ndeni. Donc Nzambe alobaka na batango nazo bondela. Abelo wana bazawana. Na Congo ngamo na telemisaka Tshisekedi ya Mulumba que son âme réponse à paix le père abingam na chakaye de ba ko benge opposant historique avec une idéologie avec une vision kutu nzambe ako bisanga lobi azali prophète politique tant nzambe azola kisanga pona Tshisekedi ya Mulumba que son âme réponse à paix le père et nzambe ko lobalanga lobi que yende mutu nzambe établir na Congo à ça l'opposition Mobutu, à ça l'opposition à Tango Kabila le père, à ça l'opposition à Tango Kabila le fils, dans des Nzambe. Le Seigneur dit opposition à Kata Congo à opposant Moko azalité. Donc c'est-à-dire que nazo kolobela opposition. Même ndenge ba opposition au bazo le candidat unique. Est-ce que c'est vrai que ba ozape na candidat unique? Non, baza na candidat unique ou pas, nzamba zo mon opposition te na kati ya mboka o. Da bango tu wana baosa na bango bisala sala donc ezala ngo unité. Moninga ndena ko na kaza makamwa nzambe nda chenga. Voilà. Na ye depuis 2016-17 na ba kabila zo kende nzamba zo ko élire okonza mboka Félix. Kuna mona ba tumba na Mamolive mais Mamolive a pesaka candidature te. Nzamba otesanga Félix Tshisekedi okonza mboka pe ko kokisama. Tala nego ebiso ke na Congo parti zaka moko. Ça ok ça ka IDPS nga ba lesio mbongo en tout cas mutanzambe wato kondima suste nga bina soko ya de la part de Dieu na fungula muno senza bina fungula muno na saka sentiment na pe politicien te na kenda pe ko consulter ko kutana bango te bato IDPS po ba lesanga na soko ba de la part de Dieu de on est confirmé que pour la opposition na Congo opposition ezali nini oyo batu bako sala to ba opposant wana lelo boye tozomona ba Martin Fayulu ba Moïse Katumbi ba Delice Sanga ebele nyonso wana par rapport à message ya Nzambe ba sala nini batika ba sangana na président Fachi bazonga ou comment bokonzi ezali na IDPS na bandeli sur le banc en 2017 ça dit d'abord union sacrée ça dit ezaki message on a pesaka avant que ezaka na parti moko IDPS ezana bokonzi nzamba olongola Kabila wanto lekaki
na mona bo conseil IDPS pe na mona opposant ka moko historique nzamba obenge kutu prophète politique Tshisekedi Ambulumba que son âme repose en paix. OK. Nana ye loko la prophète na zoko lobela de la part de Dieu. C'est là bango bazoko yemona ke baza na opposition, baza l'opposition, baza ba candidat na président na élection présidentielle. On a lobi que baza la ba candidat de baza 26 ma BAT. Mais muta kolika ngana prophète na confirmé. Na opposition nzamba omona opposition te pour opposer à la ka moko. Na kata mboko pe parti za ka moko. Ça veut dire que ba opposant ndenge tuni question na bango tout il faut ba s'adhérer. Na parti ya IDPS. IDPS nde azana beaucoup pouvoir, voilà. Azana pouvoir yende mutu nzambe a choisi ça, donc c'est que nakai ko pesa na position. OK, lelo na Congo banani vraiment na ba président tout o baleki banani bazaki beli dédié. Bon, pour na si ça non na ke na beli dédié pour na tant aussi ça. Seigneur toko parler sur Katumbi na Joseph Kabila. Zamba lobi que na ebisa Katumbi. Bon mengo nyoso ali na yango aotika ko diriger mboko te tant que chef de l'état. Bon mengo azana yango zamba bi ako soutenir ba orphelin a soutenir ba tapasi na bomengo na ye. Donc tia ko kitara mokilo akozala ka président de chef de l'état tia na bo konjuanati. OK. Mais nzamba bi bomengo a pesa ye. Na lobango na 2016-17. Oui. Na quelle sur place ya Kabila na mama Olive. Nzamba bi na yebisa bango na loba pe yango bomengo bazana yango. Eza bomengo ya Congo. Bazo misa yango na Congo ça dit ba soutenir nango ba aider na yango peuple na ye. Mbongo apesi bango wana. Ba aider nango peuple ne raison apesi bango mbongo wana ke bo konsusu o Kabila ko zonga zane pe candidat o Katumbi nenga o sa ba campagne wana akoya ayenda ko affronter Fatime Batie candidat unique a otika ko diriger tant que chef de l'état azana pouvoir wana ti. Alors pour na question monsieur Ezali avant to kokela question wana suka ya beli dédié banani pena ba président tout o ba diriger Congo est-ce bazaki beli dédié to ezaki nango par force ya nzoto. Bon là to zo ko kende ko conclure tant to zo bonde la ndena bi ba message yali à part ya mokonzi mboka to ba gouvernement ba dirigeant message ya la ka ya part ya opposition message ya ka ya part ya église message ya ka ya part ya peuple congolais awa wa pisimi to vandi na élection to lobeli bokonzi ezoko ya. OK. Autant on a bonde la ki nzamba zoko loba nga Eli aza muto nzambe atindi un envoyé de l'Éternel c'est ça Eli. Seigneur binanga Abraham na kati ya Congo na bokonzi ya ko diriger mutonga na tinda kana chaka azana bokonzi tilelo malgré sa kufa et alaki Joseph Kasavubu Papa Kasavubu yende ali Eli de Dieu. Seigneur binanga ta on a zo bonde la bi Abraham bazana révélation te pe baso comprendre yende le seul Eli o ngala chaka na Congo na ba président tout o ba président tout yenda za Eli parce que batindami bazali mukeme ba benga ba sebele Eli o nzamba tindaka et ali président Kasavubu mais le col est-ce que que batindami ba ali muke ba benga ba ali ebele donc Eli et ali Kasavubu siko ba benga mi ali banane et ali Mobutu Kabila le père, Kabila le fils, mon azana mission est malgré bali ba oyo ba bengami Eli ali ka moko pesa mabi que bokonzi oyo achake pa Kasavu tilelo azana yango malgré azana limite de faut pas reconnaître ba honorer pe azana bokonzi kandi yende alaki Eli parce que tant mon bout azu bokonzi na coup d'état to ko mona Kabila le père pa OK non mba to ke malembe mission Mobutu ezakini comme aza élite mission ezakini. Bon par rapport à 32 ans de pouvoir à Salai. Mobutu bon mission na ye alaki juste nzamba tindaki nzamba benga ki ye na ta na ye tangu ayaki juste kaka po akwa ko sangisa. OK. Asangisa wana yaki mission na ye de base à part malgré azwaki na coup d'état. Ba makamsu malgré azwaki na coup d'état lobike batindami bali muke me ba benga minde ba sebele. Mo benga mi pe azana mission mo aso sala. OK. Mais motinda minde ye aye pona kokokisa mission ya nzambe mission moko la tindi. OK. Osomona mo benga me okipe ko travailler na vision ya motinda Eli de Dieu. Ayaki ka juste pour asangisa. Et président Kabila le père. Bon Kabila le père tango azokota ngana zuzo révélation na 2006 97 nzamba benga ki lokola libérateur. OK. Zamba ebsaki na mission juste à ko libérer. Pourquoi? Parce que ezana bo consumption le kito batumso ko mona nzamba pesier responsabilité donc nzamba tombolier si manango abimi na ko sala volonté nzamba.
somona tozu lokola batu lokola ba Mobutu nzambe mtaponaki nzambe mtachaki somona mais après abimaki na ye akende kokota na ye na ba formi na ba pratique mususu de ce qu'on nzambe ay kotinda Kabila ye lokola libérateur wala ngamona mona vision ndinga zokota to yambi pe tozo crier étant que libérateur. Et Kabila le fils ou Kabila le fils na lobai na 2016-17 Kabila le fils nzamba tinda ki na mission kaka unique pour aya kokota ba élection. Mission aux organisateur ya l'élection. Yé mutabandisi yango et si li mission ya 5 chantiers to lia tombela peuple se retrouver té. Parce que ce que conclut siko na mokonzamo fait c'est que na deux mandats na yé nzamba bengi le quoi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste voilà. C'est-à-dire yé ka ko préparer terrain. Otolia tombela to se retrouver kitani tu to kendela ka bongo ti deuxième mandat na yé ya zali muto ko préparer terrain après Fachi nde siko nzamba soko établi bokonzi na ye wa ovandisa makambo wa ovandisa makambo aza prophète alibanda mboka te aza awa na kati ya Congo aza prophète kona kombo na ezali aza prophète o bakosala passation comme na ye prophète Abraham Kasongo yo ngai nde mutu nzamba télévision. Voilà ngana yambi nga yambara déjà futur président de la République avantage déjà ya ngoyo soki message wana vraiment eza vrai ya nzambe nga déjà déjà na avantage bo lukaka nga déjà pour que lobie komate ke boye alors tokomo ke na biso na shit na ebité message clé et qui kozala nini avant OPC sous ba numéro na ba adresse na ba réseaux sociaux mususu. Bon message clé zaka que on connaît un prophète n'a pas accomplissement. Voilà comme un message clé. Prophétie à la Canada débatté. Na kangai monoko depuis 2017. Tant on a bimi sous na yeko parler de la part de Dieu. Donc batunyo subaye bake Congo ezamboko ezana promesse ensemble. RDC ezali pays moko prophétique. Voilà. Et ekoki ko tambula yango moko te Dieu azana ba promesse na ye nzamba azana ta na convenable oyo azo décider après mokonzamboka Félix Tshisekedi Tshilombo pour nzambe a instauré bonzambe na ye voilà ako établi un prophète ndenge na pesi que ekozala prophète Abraham Kasson payé moko mokonzamboka Félix Tshisekedi akolota remplaçant na ye akolota yo nzamba ko obligé akolota koloba na ye ke sala passation paye mta ko zwa ba mbongo ya ba campagne makambo to ko date makambo auti wapi azana niveau nini azana diplôme nini te. C'est un homme que Dieu a établi na volonté ya ciel mais après 5 ans c'est ce monique na vanda qui silence même bazo potana na 5 ans oyoyo bazo potana ba élection oyo mutu azo koyoka nzambe akende ko postule okende ko engager ba mbongo na te mbongo basunga na mata babola so ba sesa misa mususu parce que ba mataba qui t'a demandé ça ya président Fachi so monique ngala zuna nga silence parce que na zana écoute na za pe à l'aise mais je confirme que mokonzamboka Fachi comme parole n'a donné à Jean-Baptiste après un prophète à quoi kotambusa mboka oh le nom c'est prophète Abraham Kasongo oyo ezayo ongai na yambi voilà voilà après 5 ans de ba on a accompli ça va mataba kita débé à la té ça va s'accomplir voilà parce que le bara déjà pour na président Fachi Tomoni et Kokisa Maka alors bazwa ndenge nini à part numéro de téléphone Facebook ezali ou comment oui na Facebook pe ezali soki ba betika ka prophète Abraham Kasongo ba ko soit pengai ba ko monanga donc c'est ça au bandela sous numéro numéro nangezali 090 934 20 42 na bandeli sous 090 934 20 42 moi ça numéro nanga mo ezape na WhatsApp soko enregistrer nga obengi au côté au mona WhatsApp nangé ko bima donc nga mona zaka na téléphone na za secrétaire te nga mona ko yambo to ko sola na ba question o monsieur ko ki ko za la même pour na ba cas privé na za wana pour na ko pesa réponse na ba question ezangi réponse. Alors on a évité ceux qui bateau ko pesa mbote bazali pour que to chité. Bon on a pesi mbote na bandi na yo moko na sepeli sunzi nzamba bombi biso et na pesi mbote na peuple congolais surtout entier wa ko zwa libakwa ko landa biso na ba auditeur nyonso o ba ko zwa libakwa yamba biso na pesi nyonso mbote libota nanga pe na pesi mbote madame nangai et puis na bana nanga mama Sarah Isaac na Shekina libota nyonso na pesi mbote. Merci Nabino Nyoso Bolanda Kingai, merci na levé Jackson Mouya Aigle Blanc depuis les États-Unis.
futur honorable Marcel Itakas, Marcel Bilili, namoni Mami Chimel Mouila, pourquoi pas la Tadi R9, mon frère de tous les temps, de Max Maya, c'est l'homme invisible, Patrick Lando, fils de l'homme, unique fils de l'homme, Patrick Lando depuis les États-Unis, Bandeko Nyoso Boyambinga, namoni le vieux Willy Kayembe, vrai, mon vieux, merci Nayona Osala Rapona, sénateur à vie de la presse. Restez toujours connectés. C'était la Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse Mokonza Mibali. Tout y a monde nakotika tante. Tac. Merci. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com